Mbote bande kubalandi ya radio pe télévision le collègue bisika nyonso bozwami ndenge na lobaka oyo ebingai merci na confiance oyo pesa na émission oyo radio le collègue masolo sur radio le collègue télévision oyo ebingai te comme na ngai Fiston Pelende Tata Sedek journaliste investigateur ya tongo 6h-3 tout ça là déjà mon ami personnel commandant Anderson Congo de Djobour yo yebi ndenge na lobaka awa na émission oyo tobetaka ba histoire vraie po ba papa ya bwanya bazalaka awa ba mama ya bwanya bazalaka awa ba yaya ya bwanya bazalaka awa bande ko pesaka lisolo to tina mesa to beteli bino réalité na suka na ngo pesi conseil pona epenie bande ko na communauté na biso ya Mangala ndenge azaka ba réalité ba histoire vraie na kolika ke na ba groupe WhatsApp ba réseaux sociaux bozolanda mongongo. Il y a mon ami personnel, commandant Anderson Congo de Djobour, que je salue en passant. Tikana profiter, na ça fait Matondo, Longonia, na Gabriel, Gabriel Shimba, il y a Gabi Nabiso. Donc, Gabriel Shimba, shop, à la boutique na yena brico na Wandaras, à Tekaranyosho. Bino Congolais, Africain, Bonga Kolata, sap, veste. Ba costume bien, ba chemise bien, ba kamtu bien, na ba produit à une famille au tonkuna. Na Gabriel Shimba shop, ya Gabi na biso mbote sikozali. Merci na confiance au pesi na radio lokole. Ndenge na bane koloba, commandant Congolo Anderson de Djobour. Mon ami personnel, azoko ganga na réseaux sociaux tozi matanga misatu awa na Johannesburg en particulier, en général en Afrique du Sud. Commerce bande comme sobatiki biso ba troisième vague ya maladie oyo eza mbilinga quand les alaki okomona moi kosu pesi otimbele ke danger za mais siko seye bana souté omoneka moi fièvre mukie na tongo zalaki bien ndenge maladie za kala butu na butu lobi na monde kwa kei ba docteur ba kufi ndeko Anderson atanga asitele bino commerce ke esali ke ba ndeko ba kende ndeko Anderson Congo de Djobour a souligné ndenge dokoto la yesa kiye. Ce qui m'a fièvre, moi malaise, le corps me la moi kisi, pour nzoto et son akolongono. Mais si quand on va te mettre la kisi, bande qu'on a besoin congolais, va dire comme la bimbela mela. Les camtuels ah les lobes ont dit décor échangé à dans la cuisine, oui na cuisine nangai, pour tout ça expérience. Tellement bande ko bangele ki ba comme bimbela mela, oh to ko ça dresser mingi na ba congolais, oh ba na République démocratique du Congo na mboka na biso et puis l'étranger. Produit oyo, il y a moto kende kuna, produit oyo, il y a vraiment un peu ça. Parce que on dit du confort tout ça la publicité mais to ko peigner bino ato peigner kaka. Donc confort oyo, balobi yango nde mankambo. Ba musu balobi eso bikisa na ba fièvre ndenge ba yipe soto to ki fièvre boye allez au meri ba kisi po fièvre sila et le confort oyo bande ko ebele surtout ba congolais ba li ko utiliser ngo pona ko appliquer ngo na nzoto musu ba ota ngo na maya moto et toki ami koti sikava va perwane kotiye fièvre sili plus grave bande comme ça otango il paraît na ti moitié à monte tangi 3 matanga so 4 matanga et puis amélie yango mais biso to penyara kaka ça va réalité to penyara kaka awa la radio le collé masolo mais ce que to ka na bokebu na lobité que to ça na raison ou bien to ça na tort to ça na expérience pas de quoi ben qui biso ebele pour commandant Congolo Anderson de Djobour azoko ganga soki fièvre bandi mela bakisi tomba en l'hôpital pour la fièvre le pour fièvre comme mabe comme basina mabe confort oyo yo sunga monde ba destiné wana karateka so karateka so kina baloba ni karate to karateka siko na se awa so tangi awa ba komini ni anti moustique anti moustique ba to ba yebilo le français anti moustique na yebike ezali do anti ngungite anti-ngungi. Donc, on va utiliser un anti-ngungi. Voilà. Papier, on va utiliser un
yango yo confort yango ba dessiner wana. Donc na lombango ba komi nini efficace comme un rappelant de moustiques, yes, on a moustiques, soit les piqûres de moustiques, yes, rime, les nez bouchés, maux de tête, les maux de transport, les maux de transport, il y a nini, les maux des dents, l'entorse, les douleurs musculaires, abdominales et consorts. Donc ici, ça ne va pas s'y mêler. Ici, ça ne va pas s'y mêler. Et ça produit avant de biso, on va s'arranger sur Mickey Wana. Ah, pas dessiner, mais va dessiner, ah, ou ton moni, ah, wa, na habité, ba peine, ya ba peine, o t'appelle la main au sokoli yango, de la gisi wana, na komela. O t'appelle la verre, o la gisi, ah, ba la gisi pe, o meli. So qui peut bato basaka mapeka solo, so mapeka pe ya solo tiango pe la sa mapeka pe ici la ka solo. Mais siko, na lingu ça la expérience moko boy. Bon moni awa, ya zo mingi siko ba instrument boy. Là les sous-souté. Na lingu ça expérience moko boy. Voilà. Na lingu ça na mai. To so fait mai. Na ji mai na quête n'est-ce pas? Voilà, ketel yango na yango so awa mingi ketel. Voilà. To chauffer mai, entana mai chauffer atolo ba oui. Bande comme ça ba ko mona ko zongo atena ti. D'abord, kaka to lo ba ko tena ti. Maintenant ba bi anti moustique. Moustique ça ba nyamo ba soka biso na musuni n'est-ce pas? Na poso. Soko zu yango tie o appliquer on a poso so ki moustique aye ngungi atelemi wana akoko sote ngungi akokufa masiko na ebite kisi ya ngungi tala awa bomoni oyo kisi ya ngungi oyo saka mingi na Congo apesa la kanangoro atala poto salaka otangi songo likolo wana donc vapeur wana tango mingi ko tanda ngungi azokufa masiko ce que moi je n'ai pas compris. Ceux qui ont appliqué un mot dans nzoto et ça la moto moko impossible la peau au ka chaleur ceux qui ont mis côté un mot dans zolo ne mawa au ka lokwa ba tumbio zolo mais boni ba zolo bake to ko kipe ko mela yango nati bande ko bazo insister non ndenge zali awa so tangisika moi deux gouttes nati o meli fièvre sili. Mais ça n'a pas fait nini. Et ça n'a pas fait nini. On a vu tout ça la publicité, mais tout ça peigné bino kaka. Donc Vix, d'ailleurs que ça Vix, tout produit on a évité mais tout bien en confort. Bando que belé ba yebi yango. Donc ça biso mingi ba la mboka. Là ba do mangala, communauté mangala ba ngolais, ba congolais, Brazzaville ya biso donc ba ta mangala ba yebi ma Vix oyo de zo sunga. Ndenge mikolo ba pe fièvre ça mystique. Ce qu'on parle là, c'est fièvre de kima. Mais ce qu'on a une expérience, moi, comme on a, on a bandé que belé va salir en opé pour te peigner bino kaka. Tu l'as vu que et ça dit ma bé, to malamu, mais bino moko conclusion, on a pour voir conclusion à souka. N'est-ce pas ah on a regardé le collé TV. Tu as quand même solo to bête te expliquer bino réalité. Na souka na mo ba papa ya buania, ba mama ya buania. Ba ya buania beleki ya buana pour tirer conclusion bino moko. Lelo fisto pen de tate à Sedek journaliste ya tombo ya 6h moins 3 à la cuisine. Tout ça émission cuisine te mais tout démontrer kaka. Ce qui va se passer par rapport ndenge tozoka numu Vix oyo ce qui Vix peut produire du confort oyo on va commis un anti moustique. Puisque il y a un moustique qui est allé ngungi. Donc on lutte contre un moustique. Mais na évité moustique à sora na kati ya nzoto to libanda ya nzoto. Vix yango yango. Bon. Oh on a su vert. Comment on dit la vert? Glace en anglais.
na te verre à transparent pour tout le monde expérience autour ça là ce qui a solo les alliés il y a le solo tout il y a le kuta oyo eza makasi verre bakopo oyo eza bakopo ya plastique ya mo na eza ba usage unique quoi na ma fait tomela yango ba jus moi whisky moi vin mais ça rappelle léger ezaka léger bakopo sikota expérience toza na confort na biso oyo oyo soki opakoli na nzoto loki fièvre kimi otangi songo mpe na makopo ya ti omeli boye do na kati kuna chauffe nzoto akosakana te mais balobi ezali anti moustique total expérience tozala mai na biso toka mai toki te mai ezotoka déjà bon nto ba l'expérience awa balobi nini okoki mpe komela yango awa na numéro 12 okomela donc awa 8 bayimbatia na verre tu vois 10 mpe mwasi oyo azomela mot de tête tolanda bon mai na biso etoki nazwi confort yango oyo ozomona confort oyo yango oyo nafungoli yango awa toye natangisi mwa verre moko bon yango natangisi omona natangisi yango natangisi na verre ozomona yango wana confort nazwi mwa ya moto natie mwa ya moto yango yala kola ti natie wana do yango oyo bomoni do verre eza makasi yango oyo verre yango oyo donc tosala ko eza ti nakoki komela soki na meli d'après bango ke no okomona fièvre okima bomoni confort na kati kuna do komeli oningisi omeli nazongisi na susu oyo otomelaka ba whisky ba vin ba sucré na susu confort na tie lisusu na tie susu confort bomoni tala na fumer na kati confort yango wana bomoni na tie confort bomoni botatala ngona bomoni yango eza normal na jusqu'au ma ya moto filmer biso bien filmer bena bien botala filmer bena bien filmer bena bien na tima ya moto botala tala omoni tala na kati do confort yango omoni tosutala expérience yango tosali bomoni tala eloko ndenge ekatani bomoni ndenge ekatani bon confort yango oyo siko tomituna awa baesi biso okoki komela okoki kotala mapeka okoki appliquer na elongi mais d'une part toyebi ça va il faut éviter mpona misu mpo soki opakoli mpo na elongi misu osalaka moto akosakana te bo siko bomoni expérience kopo oyo ndenge ekatani soki kopo ezokatana boye mais à combien fort possible soki moto atie ameli na mongongo ameli na kati kuna fwa bafwa baestomac miko ezaka soft na kati ekosala ndenge nini bandeko toyekaka kopenye awa tolobaka bahistoire vrai papa mama ndeko yaya bino bato vraiment toyima ngongi oyokaka te awa oza radio lokole tv kaka bahistoire vrai toyokaka kaka kopenye communauté topekisi mutu te autilize produit oyo po commanda Anderson Congo de Jobo azo koganga ke soki fièvre bandi yo ke na pharmacie bakisi yo koloba te naza na produit nanga na pakolaka fixe na biso ba congolais confort soki na tina takisika na kopo ya ti mbala bako na biki moto wona expérience confort auto taki awa na maya moto o ti siko ezali échanger kutu mai couleur mukie mais tel auto tina kopo ya soft bonne différence tali e katiam soki siko ezo kata kopo boye plastique à combien force possible ko kata bichopo na kati okomona ozalaki na bien
fièvre mukeka comme la panade sil nango mais tant omeli o la ti et pesi ba problème ba te bele ba ko na Congo ozokanga ba noko ndoki ba famille ndoki ba yaya ndoki ba master ndoki ndoki te ndoki a vie eza yo moko totika bimela mela vous savez nous les Congolais on a des problèmes na mabota Congolais nga kotanga te mais ba mboko to falo bona na koko maman ya mapa mama kala bona sombi journal a otanga journal mais Congolais atana un journal même les intellectuels congolais même les intellectuels ba mboka musuka ta comité mangala kotanga journal c'est un problème ndeko bino muzaka sala ta oluka moye ba sa ba document kota na bureau tenali ozonga ta Congo te salela nga kaka osana doki ya bien makanga so ya bien ngo voyager ke na ambassade te nga ke na kuna te salela nga kaka les Congolais banga ka makamu nyoso tu ndenga yoka ki muninga balobi no soko zu eloko oyo ote odinti de gouttes na ti omeli fièvre kosila effectivement fièvre peut kosila mais effet na moi zalini na kati kuna bon mon expérience ah vous avez soit vrai preuve à l'appui yo esiko otala nga na ndako yo moko soko otala yo oyo confort oyo sala expérience côté yango na verre makasi te po eko pasuka te donc ça l'effet moko te zolo ya soft po mutema na biso ezaka soft foi ezaka soft au moins ndenge pasoli yango siko boni na kata mutema e osala yango ndeko na kufi abeli cirrhose de foie abeli michope katani en tout cas noko ndoki o motema pasuki amelaka nini il faut vérifier na pe bino bandeko na biso boto kuta mboka bozoya boto kote ma produit oyo bokomba pharmacie to ba mwinganga tango zo pesa mninga zo teka mninga produit oyo yebse oui eza anti moustique mingi pona mboka o ba mbungi bazalaka appliquer ngo peut-être kaka na maboko na nzoto soki moi fièvre zali nde na yokaka otela sima matoi awa mwa mutu po oteka awa esili mais ya komela yango nde koyi mabe ndenge ba mutu balobaka mutu ayela matoi ya koyoka ayoka tobosana te ya Gabi na biso boutique Gabi Shimba na Bri kona Wandaras na Johannesburg Central na ville pona bata Johannesburg bana Afrique Sud nyonso bana Afrique Austral nyonso tu Zimbabwe Namibie Botswana wapi soko lingo sa stock na yo okende koteka na Cape Town ba Eastern Cape partout yaka na shop ya Gabi Gabriel Shima na insister ezali kona Bri na Wandaras soko lingi numéro ya Gabi benga biso to kopela numéro ya Gabi pour stocker ça va prix moins cher nyonso oteka na ba produit à une famille pesa kuna pour moi la une famille toujours pour moi l'identité d'une famille il y a qu'est-ce qu'on a oyo une famille akena oyo ensemble na yango bakapo kaka ba ça tu as une famille consommons Congo to la Congo produit aux étrangers mbangu to tiki ko komela mais moi na mboka yo une famille to support musicien comédien homme d'affaires nyonso tout sportif une famille yango ya moi na mboka benga biso je contacte la une famille nyonso basalaka et la bande nyonso basalaka to la tamana mboka yo lika wata Gucci ka Versace mochino ata peut une famille yango yo une famille à mwana mboka voilà to suki alelo to yaki ka pour te passer expérience botala boni confort esali tisikoyo confort oyo tsaki awa ezali metala oyo mi akatani Didier Tchenga bokula ka autorité morale ba mongo nyonso mbote siko zali omoni makambo esali ndenge to baka soko zui émission na biso ya radio lokole TV ko bomba yango te partager yango soki esika ndeko akwei yo okwea te partager biso ko bomba c'est pour la moté ezali lokola prédication lokola évangile ya Nzambe évangile ya mokonzi wa Yesu Kristo su yango kabola yango okomi évangéliste pota ko kabola ba malamu ozo évangéliste pour la sauver ba âme to ebite na ota na biso yo muto ota na biso d'abord soki mbala liboso ta na biso la radio TV s'abonner pembeni wana o subscribe au fini cloche à notification pour au rattraper mission et puis au partager ndeko
Merci na binoso Polydome atumo na Congo Central Tisabi Dimbu mbote Viens à Olbintu mbote siko zali Maman Véron Chako na Belgique mbote osala oyo yebela te difitu Kokumbo étudiant noir écrivain l'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre là osala loko yebela Popol Mukuna yebela Maître John W yebela Edgar Mvumi papa na Plamena Mozambique yebela to kuta nous prochainement pour la numéro sur Radio Lokole Masolo sur Radio Lokole TV tous s'abonner massivement chap chap et tchara